Pas la winner. Non, moi la RDC. Ticket à 10 000, il faut tout gagner. On a raté après tout gagner. Et là, on va faire 0-2-0. Donc, au foot, si bien à Bisson, 10 000 fois pour toi gagner. La victoire est à nous, donc on va gagner 2-0. Ouais, match aux victoires, aux qualifications, bien. 3 billets, c'est notre bité. 2-0, 2-0, 3-6, 2-0. Match à facile, Guinée et Loroté. Guinée pour la décision. Aïe, Loroté, des bails. D'abord, je retourne avant Guinée, c'est rien. Aïe, Loroté. Tu bêtes à ma casse. Toi, si na bajoro baï, RDC bêta makasi. Motivation na Congolo bali. Musala pene sa mi. Le pena au senti que 2-0, on a le bien wan. Congolo ba otala biso misuba blenga déjà musuba banga ko. De bon, on ba saka kimia, ba sa volonté to tia mboko na biso za volonté. To saka na volonté que équipe zo beta na mupaya. Comment yo le bateau pour là. C'est rosa na mboko te. Parce que le coup d'équipe en bois mais so abi le lot gagner 3. Donc ba c'est pas bon yo sko na mboko na so bien na yo. Ni biso to le comme souhaité. To ka to gagner Guinée zonga penya na 0 biso to. Zonga mana 1000 lelo biso to. Zongi penya ko lela penya. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso to loba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.Kin France Télévision avec le vôtre Yannick Wenge, l'esclave de ses abonnés, mesdames et messieurs. Merci na confiance et fidélité au Bossal Rabiso, Bosa tellement ébélé. Yannick Wenge, Soda et Kin France Télévision, toujours à Kinshasa, à dans le stade de Martyrs. Et pas plutôt qu'on assister à un match RDC et Robert Amana Guinée. Antoine Lelo, Balobi RDC jamais au Pola. Mesdames et messieurs, avec cette émission aujourd'hui, Torola Kisabino. Comment motivation ya ba Congolais au bazar nango awa tozana Kinshasa précisément na stade de Martyrs et pas wapi to rozwa ba ba okota ndenge ba okota to rozwa batu ba to baye ba bato ba pronostic ya match ya lelo ndenge rozala à travers cette émission tozana Congolais ba so pusana ndeko bonjour. Bonjour papa. Boni santé. Ya normal père. Lelo oyo sala nina. Ah te o fêter eza journée na biso ba Congolais photo fêter wa ndenga bien. Pronostic yo zo mona ndeni. Ah to tchela 2-0 na biso ti. 2-0 et bani nango 2-0. OK 2-0. Ouais. Voilà, merci beaucoup, comprenez vraiment donc on est Liboso le but 2-0. Toi vraiment quelques personnes to yeba match en wa lelo aux anecdotes to repoussana ah on a micro balader to ba Congolais donc il y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'est le vote Yannick Wenge motato na Ibonzambe donc on va essayer à rejoindre quelques personnes, quelques Congolais to yeba ba pronostic na bango ndenge o rose loba poussana to yeba ndenge mamozala. Bonjour. Bonjour. Santé ndenge. Calme. Joula lelo on Te to gagner na biso. To gagner. Te belé ba bato pour là. Te to gagner 5-0. To gagner 5-0. 5-0. Beta bango. Beta. OK, papa, bonjour, bonne santé. Bon, santé bien, merci. Bon, ma kambeza lelo, ma kambeza magitoko. Lelo to beta lelo Guinée lelo 2-0. Beta combien? 2-0. Guinée ba olela na ko. Olela na ka to Congo 2-0 to beta ba journal lelo. Ba joueur nini olo bana ba supporter nini ba congolais ba tala biso partout olo ba oni. Bon, baling bande ko nga ba congolais ba supporter. To dans la kimia match za kitoko, jeu za bien, match za li bien. Ba joueur na biso ndama pambola bango po match lelo to gagner to zoleka. La suite. Voilà. Comprenez vraiment mesdames et messieurs, awa to dans la Kinshasa, na stade de Martyrs to continue aux bandeko ba congolais to yeba ndengo za la mon cher poussana s'il vous plaît. Donc to yeba ba congolais ndenge baza motivé mo la lelo balobi Guinée to ko beta bango fimboa na kata Kinshasa na ndenga ba 28
Bandeko ba Congolais baza to zo bango docteur donc j'ai ça lango bien quand on le ba ta maman Pierrette j'ai ça kitoko mutu mo habite au gane bango 2 misusu habite au gane bango 5 en attendant les autres pour sanara to zo ba Congolais to ye ba ndenge marmo za yoleka kata ya voilà tous ndeko Congolais ndeko bonjour bonjour ndeko kombo nani Osafula Giova Isafula lelo to wana kata stade Martyr match biso na Guinée match wana ne yozo monela o mona onde eza match ya makasi mais victoire epa na biso 2-0 ça c'est to polate to gagner to jamais to pola 2-0 one wisa 2-0 ba joueur okolo ba onini ba Congolais ba otala biso libanda mboka partout okolo ça ba baza trop concentré mboka mobimba eza sima na bango baza trop concentré pa makasi po 2 matchs déjà qualification to retard. Si quoi au ezoya to ça l'effort to zo à 3 points pour to kembala mo. Na la mingi olobate victoire 2-0. Voilà. Merci beaucoup 2-0. Merci beaucoup ndeko ngai tozo continuer car toujours na ba ndeko ba Congolais tozo en 4 stade Martyr awa et pas wapi to ko zo ba Congolais to ye ba sentiment la bango ndenge match biso to beta lelo biso ba Congolais ndenge torobeta na Guinée donc on va essayer un peu à rejoindre bandeko ba Congolais autour na bango ba impression na bango parce que matoto perdre 2 matchs à lelo ba Congolais comme on a déjà les Congolais sont vraiment motivés dans match à lelo donc espoir est que toro gagner mais donc misusu pe bazala moi bolembu tokopola tonini on va continuer toujours ya rejoindre bandeko ba Congolais to yeba ndenge ba impression na bango ndenge match ezali ndenge match ekene masa yaka ye moteki ba biloko ba RDC oyo donc to me un peu ko sola na to tuna ye ndenge bazo penser pour le match à lelo bonjour match ya ndeni père zela pardon match à lelo ndeni ele wa kitoko to gagner to pola te faut gagner hein to se to beti bambule belé do botola to gagner te OK merci beaucoup merci to papa langa père bonjour oui bonjour comment langa Johnny papa Johnny a tona kata stade Martyr match à lelo zo betama biso na Guinée diozo mona match ngo ndeni parce que au foot bien na yo oye awa pona ko participer ko tala mboka ndenge to zo beta na Guinée ozo mona match ngo selon yo zami en tout cas match ça venda c'est beau tanga na oti kinkole na so bien na ngadi oti kinkole oui na oti kinkole na sacrifier 10 000 fois bana bakolia mais na sacrifier na so bien na ngai pona kota stade en tout cas match pinda zanga 2-0 na pena ne sengo oui c'était pour la télé le côté RDC pour la papa mbati jamais tout le monde va kanyati en tout cas to ça musala pena 5 000 le pena au senti que 2-0 on a le bien ngwana on va otala biso misuba lenga déjà musuba banga de bon on va ça kimia basa volonté to tia mboko na biso za volonté to ça na volonté que équipe zo beta na mupaya comment yo le bateau pola c'est ko ça na mboko te basa fili coup d'équipe mboa mais so abi le to gagner 3 to ba se pe bongo yo sko na mboko na so bien na yo RDC beta coach penda oyo biso to yebi to mona na chane na kani en tout cas na asike le 2-0 bonjour rolo bate dans le 2-0 OK merci beaucoup bonne chance à to gagner biso to la match merci papa nanga journaliste merci voilà merci beaucoup ba Congolais toujours ba Congolais bonjour Nego bonjour comment on Aaron papa Aaron dans la carte stade Martyr awa lilobe rozanine le match biso na Guinée liloba rozanine. Ouais, Lilobezali, victoire ezali. Beaucoup plus naïe, copé ça un message très important à Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, tobo saniote, toyebi ba maramunyo soele kelayo na Marseille pour na coach wana ya marocain ou comme na Marseille. C'est grâce à Congo yondozi conflit wana. Et nous les Congolais, notre prière sur toi Chancel Mbemba demi-dieu. Non racisme, le coach, donc on s'en fout de lui. Tu es demi-dieu, reste à Gozone, équipe Oya, Maramoya est bien. Match il est le 2-0. Voilà, merci beaucoup. Ndeko, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Très bien. Motivé, dans mon lieu avec drapeau à Mboka, motivation, on a courage. Ouais, déjà comme vous le savez, nous sommes des Congolais, donc doyez pour soutenir nos léopards. Donc c'est nous qui sommes l'air force, tu vois. Donc
on est là pour les soutenir, donc on est obligé de les soutenir parce que nous sommes des Congolais, c'est ça. Ok. Maloboni no golo bande ko ba Congolais, o ba ta la biso partout dans le monde, ba oser la match na 17h. Maloboni. Ouais. Il y a aussi des Congolais au bazar désespérés, ba bi to pour la fin. Vraiment. Déjà, tous ceux qui nous suivent, genre, dans des maisons et tout, partout dans les pays, déjà, des sites internationaux aussi, en France, en Europe aussi, déjà, tous ces minutes pour gagner, donc c'est une obligation en fait. On va gagner. Obligé de. Ouais, par 2-0. 2-0. Ouais. Parce qu'on a tout le monde 2-0. 2-0. Un but de Méchak et l'autre but, ça sera pour Wissa. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Frère, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Motivation dans les matchs. Motivation dans les alliés que la scène n'a pas de se voir bisoter aussi porter côté bas surprise dans l'amour à la bisomé mais bien quand j'aime sur l'élo victoire ça va 2-0. Merci beaucoup Ndeko. Bonjour Ndeko. Bonjour. Boni ça te comment on comme on a Maseta. Maseta to monio a l'élo match ça entre biso na Guinée match au à 17h. Motivation ezani. Motivation pronostic au boulé ni. Donc pronostic ezara to gagner mais Babie banité mais to gagner la victoire est à nous faut tous être optimistes. Nous sommes habitués pour la auto pour la cannabis et on va congolais pour la ah tu habité total na terrain ba le souka na terrain mais oui ça m'a belé na biso to ba optimiste ouais bon là la raba mataba kita ba biso ba gagner biso des arts mabe 3 points des alliés on to luka ya on importance 3 points message ba congolais ba ta la biso au rôle ba message ezara rande ezara bana mboka to soutenir mboka ya biso babi oza na mutalibo mobota kizengi nyoso ara mwana donc mboka ezara biso photo soutenir on la mabe na malamu to zara na sima mboka. Voilà, merci. On est les Congolais, to kufa ba Congolais. Merci, toujours avec les Congolais. Biso to lo bielo ko banga etende aboye normal RDC tata ou papa pe nga winner ngo. Risque winner. Na risque winner on la bisayo. Normal RDC. Tikela nga 10 000 futo gagner na oliga te na prêt to gagner lelo. Et là on va faire volonté 0-2-0 donc to foot si ba bien na biso 10 000 fois poto ya ko gagner. La victoire est à nous donc to gagner 2-0. Ouais match est aux victoire na biso aux qualification ya bien. 3 bien c'est na obité. 2-0 toi si 2-0 match facile Guinée Loroté. Guinée pour la Guinée on a monyo la biso. Ai Loroté de ba RDC. Na ba joueur to na bango na ba Guinée c'est rien. Ai Loroté. Ça c'est biso ko to beta makasi. To beta makasi. Toi si na ba joueur ba RDC beta makasi. Motivation na ba Congolo ba libanda ba otala biso ba ozi la match déjà ka o ba otala biso pe siko okolo ba on. Otokolo ba bango ezaki bozala vraiment na sima Léopard parce que Léopard jamais on pourra la martyr. Bozala vraiment motivé match au 3 points. Donc ça qualification à Cannes 3 points na biso eza assuré. Donc on devant Guinée et puis tozi la match ma prochain match c'est Kanya Sima. Donc 3 points assurés. Merci beaucoup papa papa. Bon bonne santé. Santé normal. Selon mon na ba tenir marmutu dans danger. Donc Guinée pour la 2-0. 2-0 coucou ya 100 000 na winner 2-0. Yo peut beti winner. 100 000 risqué. Na risqué 2-0 na assuré. Voilà, merci beaucoup les Congolais, toujours là. Comment bonjour? Ouais, bonjour. Bonne santé. Tranquille, merci. On a Congolais, il y a une motivation à casser pour le match à l'élo. Motivation bon, motivation c'est bien. Donc en fait, tu auras pour la victoire Karadé. Pour la victoire. Victoire. Pour la thé. Pour la thé. Ndeko, yo peut pour la victoire. Ouais, pour la victoire match l'élo va Congolais. J'espère que vous Kimia. 3-1. 3 on va mettre Mbangu 3-1. Voilà, la première mi-temps tu as combien? Première mi-temps tu vas mener 1. Pour biso tu as 21 tu ali hein. Ba 21. Tu as 21. OK. Voilà, bois qui banga tu as 21. 3-1. Voilà, merci beaucoup. On est toujours là dans le stade de Marty, Congolais baza partout. Ouais, bonjour Ndeko. Vous avez motivation les amis. Ouais, motivation ça l'œuvre Guinée voilà la na kan. Voilà la raka, voilà. La liste bon na kan. Ni ngala na kan voilà. Pour d'abord déjà essayer de le locha et bani. Essayer bien. Essayer na ocha. On a voya ba kita ba mate senda ocha. Coach usala ninga sala te ya mo wa déjà. Essayer na ocha ata bi ava bi ma ocha. Ava o à côté minute 5 minutes ocha. Ba Guinée ba ngana ta poli déjà. Merci beaucoup. Merci bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Kitoko.
Toza na stade awa motivation za nini? Ozo boulende nini? 17h to obeta match. Motivation za kende to yebo to yependa to yeka ko gagner. Biso to yelo ko msuti to yeka to gagner Guinée zonga penya na 0 biso to. Azonga mana 1000 lelo biso to. Zongi penya ko lela penya. Biso ayeba beti biso abika za 2. Ezali kama mabele, to ko tika mabele te. Ezali kama mabele photo gagner ba. Wa peza ndemo. Alors bokolo ba congolais ba otala biso partout dans le monde entier. O ba oze la match ya lelo biso RDC na Guinée ko ba. Ba congolais nyonso ba otala biso boza penza pio parce que match za kitoko Guinée opola aopola leo ba to zwango na kati ya mboka awa to gagner. Merci beaucoup papa. Mesdames, demoiselles et messieurs, comprenez vraiment donc toujours awa na kati il y a stade de Martyrs na habité to ce qui peut moi ko chata moi lisu to cha moi lisu na kati to yeba ndenge makambu ezali koleka kuna ndenge comment ba congolais baza motivé comment ba congolais ba c'est la match banda to beta Guinée misu ba 3-0 misu ba lobi ba 2-0 en tout cas congolais baza motivé qu'un match ya lelo to gagner yango mbala liboso tala biso ko tante ko s'abonner placement coinza wana cliquer place ko s'abonner pour ba vidéo ezali ba information to pe ba actualité ezali Dr Julien tokota na kati to me rampe kozwa bandeko ndenge baza motivé pour na match à lelo RDC. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout salande makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais Nous avons la personne à mon Mastalmo, vous savez, la émission très bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Kin France Télévision, ne makam. Salande makam.